CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Abonnez-vous sur Congo Gold TV et n'oubliez surtout pas de cocher la sonnette quand vous vous abonnez pour recevoir des notifications de chaque mise en ligne des nouvelles vidéos. Yo makambo nzambe na ngai Seigneur bati bango na nini na filme na koka te bosi boso tobimi mai esuka biso wapi mile kwei mutu azalaki wana kwei na mire na mbwa mama nzambe ebaka pasi etika fasa mami Claire yokani baoganga boyebisa babaza bandoki bakota kura bato baya kufa Yo makambo nzambe na ngai Seigneur bati bango na nini na filme na koka te bosi boso tobimi mai esuka biso wapi mile kwei mutu azalaki wana kwei na mire na mbwa mama nzambe ebaka pasi etika fasa mami Claire yokani baoganga boyebisa babaza bandoki bakota kura bato baya kufa Communiqué
Communiqué de presse du secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Rappel de la SENCO aux honorables députés et sénateurs de la RD Congo. Au lendemain de la rentrée parlementaire de septembre 2020, le secrétariat général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, se fait le devoir de rappeler aux honorables députés et sénateurs de la République démocratique du Congo quelques recommandations utiles leur faites par les archevêques et évêques membres de la SENCO et qui sont encore d'actualité, à savoir 1. Adopter avec vigilance des lois justes qui garantissent la tenue des élections et assurer le contrôle de l'exécution du budget concernant les élections. 2. Relayer effectivement les aspirations profondes du peuple au changement et ne pas voter des lois qui ne rencontrent pas le bien du peuple congolais. 3. Se mettre réellement au service du peuple qui a opté pour le changement. Gérer utilement le temps pour voter des lois qui promeuvent la démocratie plutôt que des intérêts partisans. Dans cette perspective, la révision de la loi électorale en vue de la dépolitisation de la CENI s'avère plus que nécessaire. 4. Veiller à ce que la majorité au Parlement n'abuse pas de sa supériorité numérique pour faire voter des lois peu favorables au progrès de la démocratie dans notre pays. Dans le même ordre d'idées, les évêques, dans leur déclaration qui sème le vent récolte la tempête de juin 2020, ont rappelé aux élus que la loi de la majorité n'est pas nécessairement synonyme de vérité ou de raison, ni garantie de cohésion sociale. Une majorité parlementaire, si légale soit-elle, perd sa légitimité quand elle est déconnectée des intérêts et du bien-être du peuple. 5. Contrôler sans complaisance les membres du gouvernement et les mandataires d'État et ne pas chercher à modifier et à tailler sur mesure des individus ou des partis politiques les dispositions de la Constitution, particulièrement celles relatives au mode de scrutin. 6. Être sensible aux peines, aux souffrances et aux desiderata de la population. Respecter les dispositions réglementaires de l'organisation de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale et être à l'écoute des forces vives du pays afin d'amorcer des réformes consensuelles nécessaires pour la consolidation de la démocratie. 7. Le secrétariat général de la SENCO demande au peuple congolais de demeurer unis et vigilants pour barrer la route à toute majorité ou minorité qui tenterait de prendre en otage notre pays et notre avenir par des subterfuges politiques dilatoires. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Reine de la paix, le Seigneur bénisse la RD Congo et ses habitants. Merci. D'accord, d'accord. Nazana eloko te mon frère. Alo tambolaka kaka kotambolaka ta banana bandaki mbongo nyonso na tali nango. Esi na ba petite na ba moto. Mon cher, libala nanga eza lobby.
siko nasata ne lokote donc na luka place ina ko defa mbongo ya intérêt et bon bande ko na ba libanda ba ozongisa makuna kanisa ki oloba te na to tambola po santé kita ba to poto de ba tienga na erreur ba tienga ba otinela nga mbongo lobi kuna bana mbongo bango kuna bana mbongo na maboko no zwango wapi sopo ningo sopo biloko te place ezali oyo bakotielo biloko ali bayeli okatile ndako mo tika biloko papa mala mboko makambo wana ezalaka tele yenga bajose eza oyo ezosokipela makambo wana talanga RMT multi service nakoloba libanda te yakoyoka badeta. Receive money today. RMT en sigle multi-service. Monsunge ya Congolais, ya RDC, P ya Poto. A à disposition d'Abino, ba service ebeli. Ya qualité, na rapidité puis fiabilité. Tindambongo en dollars tout en euros. Na RDC puis Angola à partir ya Europe tout ya Amérique. Kaka lelo, libota pe et lelo. Sans condition. Avec service et remise express, à domicile, tout par transaction mobile. Notez bien, na Angola, RMT multiservice, Azali Kopé Sambongo, na dollar et non en kwanza. Au 10 dollars, aux 8 dollars. Moni maison, au moni ol, yangai. Oyemangonga mokote, mutu kezali. Oyoka obaloba na français livraison à domicile. Elaxini. Ba yo tikela ona ndako. Loso, oui, non nyonso ekosala fête na yo za malamu okutango. Ah, d'accord. Nga benzi 400 personnes, biloko mukie boy, ekoka 400 personnes. Wapi basoso? Tala kuna. Omoni depo, nyonso lukaka okutango. Et puis ata mutu alaki wana sana poto, atindelo mbongo te. Atinde so te. Eso personne numéro na biso. Asa lelo ka commande. Omondo za munene boy. Éviter otambola attention kamona nzilo kokufa. Vana na ndako, bakoya kotikelwa. Zopolo chanzo. Eyenga awo kokuta nyonso. O biloko bateka spécialement na poto. Na Angleterre. Bateka pe biloko na bawo. Mais siko nga na zala suna carte électeur. Ah, petit problème. Ozala code no, ozumbongo na pete. Olingi kokutana na RMT multi-service. Comment na adresse Oyo, Pebenga na ba numéro Oyo. RMT multi-service. Lisungi ya baebaza libanda na baebaza na kati ya mboka. Ah! Na panzani. Panzani te! CGTV, ma maman, CGTV, ma papa. Michel Mayabou, CGTV.